Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Pozali ebele pona kolanda KNB News Kinshasa na biso ezali magazine oyo bino bopona partout na monde entier pona kopesa bino ba information ya sir awa ya République démocratique du Congo surtout mingi ya Kinshasa. Mbote na ba nyoso bazwi libaku ya kolanda KNB News moko lelo nazali na esengo ya kokuta na bino na début ya weekend ya lelo. Société e-fresh Sarl azali ko informer ba consommateur ya ba produit e-fresh awana Kinshasa ke ba tuamité mamabe bazali ko relayer ba information à lokuta sur ba produit na bango na ba réseaux sociaux yango wana ba bisi ba tuamité mamabe wana nyonso ke moto nyonso oyo azali ko relayer ba information à lokuta atika parce que une fois ko kozala identifié a kozala bongo traduit en justice pambate e-fresh bango bazali kosala musala bango kitoko et sengeli koyeba que bana ya Kinshasa pe République démocratique du Congo depuis plus de 5 ans ba consomaka produit oyo sans problème avec impact toujours na idéologie. Il faut lisusu ko retenir que e-fresh oyo bozali komona po esalama et les kakabongo na contrôle ya bandeko ya office congolais de contrôle c'est-à-dire OCC oyo bayaka chaque mois ko tala à travers ba laboratoire na bango ndenge nini bazali ko lambela bana ya Congo produit oyo kitoko avec impact na idéologie. Na yango e-fresh asengi ba consommateur na nyonso ba continuer komela ba saveur nyonso ya ba jus na bango pambate ezali meilleur jus pe ezali ba jus oyo ezali na qualité très supérieure avec impact toujours na idéologie. Na makambo oyo etali insécurité awa na République démocratique du Congo, vice-premier ministre, ministre ya industrie Jean-Pierre Bemba Gombo a visité Kibongo, industrie militaire ya Indonésie. Elekaki ndenge nini badete itolanda na reportage ya Jetu Kibala. Vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba Gombo a visité Kibongo industrie oyo basala kaminduki kuna na Indonésie esika nini akeiko négocier na tina ya makambo oyo etali guerre ya Est ya République démocratique du Congo po batu nyonso tu oyo bazali kobenga ba pays wana bazali na bango ba tetre bazali ko trahir République démocratique du Congo bakende ko luka na EAC bazali ba tetre lelo oyo to komi na SADC kasi to yebite soke ko simba tope e ko simba te na yango vice premier ministre ministre de défense nationale Jean-Pierre Bemba Gombo akitaki yemoko pona kotala makambo oyo etali minduki kuna na Indonésie pona kusomba po awa na Est ya République démocratique du Congo esengi kimia ekota kasi ekokota ndenge nini soki minduki ya malonga ezalite oyo excellence Jean-Pierre Bemba Gombo azali kosala ezali pona koluka kimia na lombango pope makambo oyo bapekisaka RDC kosoma minduki esi balongola yango République démocratique du Congo ezali sikoyo capable ya kosoma minduki na yango na ndenge oyo balingi yango wana vice premier ministre ministre de défense nationale Jean-Pierre Bemba Gombo akei na eko négocier kuna po kimia esengeli ekota na lombango na Est ya République démocratique du Congo. Audit ya fichier électoral catholique na ba protestant bazali ko sepelate na méthode oyo seni ezali ko travailler bango basengi bongo ezala na ba organisme extérieur pour bango nde ba travailler ezala te kaka seni po yango ezali na mo ba mbutu badete tolanda na reportage ya Jetu Kibala. La commission électorale nationale indépendante CENI a en date de 8 mai 2023. Likambo oyo etali audit ya fichier électoral oyo commission électorale nationale indépendante et lancé kibongo na date ya le 10 avril ba salaki appel na candidature pour na ko recruter ba auditeurs internationaux pe locaux pour la kota la makambo oyo etali fichier électoral. Mission d'observation électorale ya ba confession épiscopale nationale ya Congo pe église du Christ au Congo Senko PSC ba telemeli façon oyo
seni ezali kosalela balobi ete ezali malonga te na nzela ya communiqué oyo ezalaki signé epai ya abbé Donatien Chole ya Senko Père révérend Eric Tsenga, mission ya observation ya ba de confession religieuse oyo bazali ko senga na seni esengeli na seni abaluka na ba organisme indépendant oyo bazali expérimenté pe bakotisa quelques experts nationaux pour na makambo oyo etali révision ya fichier électoral kasi esengeli toyeba appel ya candidature oyo seni alansaki ezalaki kaka pour na ba personne physique oyo basengela iko travailler pour na 2 jours le 10 na le 11 mai à 17h ezalaki heure précise kasi Senko na SSC bazali ko douter na yango bango bazali ko senga ezala plus indépendant qui ezala dépendant oyo mutu moko akobanda ko diriger yango dossier oyo ya seni tozali ko talela pe tozali ko jimele oui. Marche opposition oyo esengelaki makesalema samedi 13 mai awa na ville ya Kinshasa ekosalema lisusu te ekomi bongo le 20 mai awa na ville ya Kinshasa wana ezalaki bongo communiqué final oyo epesamaki na conférence de presse oyo 4 présidents ya opposition basalaki mokolo ya lelo biso tolobi totikeli une semaine po pamba te toboyi akoloba te jeudi asilisi na lino kolongola ba machette wana te ba opposant ya régime ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bakanaki bakosala marche mokolo ya samedi 13 mai 2023 awa na ville ya Kinshasa kasi mokolo ya jeudi bakutanaki bongo na gouverneur de la ville Jantini Ngobila Mbaka esika nini mokonzi ya ville ya Kinshasa ayebisaki bango ezali impossible pour na samedi oyo po problème ya insécurité ezali nanu makasi kasi hôtel de ville azali kosala activité oyo ya kobotola ba macheti epai ya bakuluna nyonso tu oyo bazali na ville ya Kinshasa na yango mokolo ya lelo vendredi 12 mai 2023 opposition basanganaki les 4 présidents Moïse Katumbi, Augustin Matata Mponyo, Delis Sanga pe Martin Fayulu basanganaki kuna na Faden House esika nini babengisaki bapanzi sango pe bango balobi ete bandimi kopusa marche na bango pona mokolo ya le 20 mai 2023 awa yango esali ete batikela gouverneur de la ville une semaine po bango baboyi soki ezali mokolo ya jeudi hôtel de ville ekozwa raison ke opération nanu esilite yoka Delis Sanga ndenge azali kopesela devant bapanzi sango biso tolobi totikeli une semaine po pamba te toboyi akoloba te jeudi asilisi na lino kolongola ba machette wana te le samedi biso nyonso na balabala tokotambola ndenge tokanaki na communiqué na biso pe ndenge tokosenga na ba secrétaire généraux na biso bakende kuna na hôtel de ville sikasikawa bakutana na bango bayebisa bango dato ya sika tozwi mpona le 20 mai oyo ya sanza oyo pe na pesi bino na kombo ya baninga na ngai tozali na bango ba président Moïse, président Augustin Matata na président Martin Fayulu na pesi bino merci mingi. Dossier oyo ezali ya kosuivre ezali ya kotalela pe ya kojimele po ndenge deja bandi kopusa na boye toyebi te soki ekosalema to pe ekosalema te awa na Kinshasa eleki partout oui. Kinshasa kaka ndenge tolobaka ezali ko continuer kozongela robe nango ya kala o bazali kobenga Kinshasa label awa tozali na 7e rue botala ndenge ezali kongela Kinshasa mopeto, Kinshasa elengi, Kinshasa guo wapi. Na susi na ye ya kobongisa ville ya Kinshasa, gouverneur de la ville Jantini Ngobila Mbaka na vice-gouverneur Jekoko Mulumba tala ndenge babongisi place commerciale na 7e rue limité. Awa soki okenda kala oye kozonga na Kinshasa
okobosa na okanisa lokola oza na paradis. Yango tokoloba kaka merci mingi na gouverneur de la ville Gentilini Bilambaka ndenge azosala na vision ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tala kaka ndenge Kinshasa ebongi wapi moyen kutu ya kokena pe étranger ezalité. Yango Fati Beton Oumela Kinshasa et l'équipe partout. Oui. Eltesco azali ko continuer ko servir la population République démocratique du Congo na ba produit na ya kitoko poye azalaka na souci ya santé ya ba Congolais. Nalia Cornebef uti betexto te nalia Cornebef nini lisusu Texas yango yo betexto a yeli lisusu bana Kinshasa ngombe na ngombe latadi ya ngombe Cornebef oyo okoki kolia yango onali bana spaghetti na formule nyonso oyo bana Kinshasa bayebi Cornebef ya solo latadi ya ngombe Texas esalami ya munene pe ya mukie nyonso na ndenge ya kantite oyo kolinga kolia na yo na libota na yo. Betesco a fait opportunité malamu ya kosala choix ya kolia ngombe batia na linzanza babengi lata ya ngombe ezali ngombe na ngombe ye Texas Cornebif oyo babengi halal ezali ngombe kitoko batia na boîte nyonso ezali ba Cornebif Texas nga na benga nango lata ya ngombe na ngombe euta Brésil. Bokanisi esili tente Betesco ayeli bino latadi ya ngombe mususu na kombo ya Oxford elengi nango deja batia matungulu na kati okote pasa lisusu eloko te musuni balambela deja bien mundele otie kaka na sani mbala moko na loso to na spaghetti to na fufu nyonso ndenge kolinga kolia yango to na lipa ekoleka kitoko. Cornebif Oxford ezali Cornebif oyo eyebani kongo mobimba mpona nini po asa différence ezali mundele esa atiela oyo deja matungulu na kati yaza na matungulu na ye deja na kati yo kosala so défense mosusu te euta mboka Brésil balamba ngo kitoko okoki kochauffe yango te otie na sani aza misuni azali kobimisa yo saveur ya ngombe azali kobimisa yo odeur ya ngombe ata osukoli maboko te otamboli na balabala mutayebi deja koliaki ngombe mpona nini pote yango ezali qualité supérieure. Ya boye nanu ezala te kolia malamu biloko ya qualité surtout ba Cornebef oyo uti na Brésil cadeau signé Beltexco oyo azali ko assurer toujours sécurité ya kolia na bino kolia kitoko santé kitoko libota mobimba elengi na elengi ekeyo oui. Est-ce que ezali normal jeune garçon il y a 25 topé 30 ans abimana maman il y a 50 ans topé 60 ans? Est-ce que c'est normal? Totuna kibongo na population va réagir na micro ya Jetou Kibala na Agapé Kajama. Ba jeune garçon ebele musala na bango kolingaka ba mama ya mikolo epai na ye soki akutani na jeune fille na nzela na ye akotela yo te soki kaka akutani na mama ya mukolo jamais aleka il faut kaka alinga mama wana ye misu na ye epai ya ba mama ya mikolo yango totambolaki pona kotuna population pona nini ba jeune garçon bakoma kolinga ba mama ya mikolo boyoka population ndenge ba réagir na micro ya KNB. Nga nandimi na mwana bolumbu ya mama mukolo po nazobanga ba mineur nazobanga ba problème po tango tozolinga bana mike tozokota ba boloko moko zanse mwena linga ta mama mukolo ata bayebi esa eloko te nalinga mama mukolo po tokota ba prison likolo ya bana mike 15 ans 16 ans e muswa okyoza ata ba 18 ans longwe na ta ya mineur
baboti na kuna pe mwana nga za mine me baby o mwana sala na libanda te préféré na linga mama mukolo ata bayebi esana ngo elote na pesi concept na ba jeune o babali na ote balinga batayo basi o babota moko mama mikolo na basi o babota banini wana nde koza bien po ata bakena leta assez abota na déjà c'est que azali sous minere te wana nde tokotambola bien mais mine ndete na obanga prison baya okanga ngai nga mama mukolo boye na kolinga mwana oyo azana 20 ans na ngambi na 50 ans ata bino moko asengana mwana ana ideni tozana entre biso mibale neti bona za ndaka libala na sa mbala mukolo kwa za mukolo au s'importer na za bana azotaka te mama bana nga parce que oyo aza mwana muke azunga mama mukolo boye akomisinga mwasi na ye est-ce que bana nga na boti na sima est-ce que entendre bango bien pour moi ça flair lelo moni kitoko lobi kuno moni a baby mais mobali azara flair te mobali ataza koko auzata mona 10 ans parce que aza mona mobali parce que nini mbongo mtesa nini elobelela ye mais na mito ngaza mama mukolo so na komi na age moko boye ata mobali atata talanga lisuti bolingo eza mystique bolingo eza le kwa mitema koko kutapela mwa mke bokutani bolingani mais ti bolingani mwana fo batina ni bolingani na biti nini est-ce que na lingi yo l'avenir na ye eza ya ngai ngam na bongsa avenir na ye to ye moko mto bongsa avenir na ye po mususa yake pa mwasi amoni mama mkomna linga mama opasa na mbo ana mbongo abongsa avenir na ngai osombela nga biloko na oza danser baninga bamona nga danser après sima ya danser wana oyebi inconvénient nini ko ya na mama wana ya mukolo oyebi inconvénient nini ko ya est-ce que kata mama na yo yebi yango nde mama na viva yo yebi yango ndinga sala mbongo ne yo yebi yango yo mvie mbongo yo mwezo mvie mbongo na mkomo to okufa to linga bana mike to chika kolinga bana mike ekozala mabe mais siko fota la conjoncture wana ngonza lezali mama wana azopesa mbongo po alanda mwa jeune garçon wana eza pe na ba jeune lelo bakoma na bango ka kolanda ba mama parce que balembi pe ba jeune fille na kimwe sérieux ke mama baposa na ezoko ka sute na ndako mama baposa na ezoko ka sute na ndako akomi siko koluka fo nani akwative ye botango papa oko ka sute na ndako kokola itali age sabimi libanda infidélité pe banda nango kaka wana musa boka olanda bana mike ozamaka mwa mabeno na nzoto okomi ko benda ba chance ya bana bato mama wana tango bala na kina mobali na ye bato edite mobali akomi siko na age ni parce que moi c'est akola kanoki mobali atikali ou bien mobali ou bien babali moi si babala ki mwana muke mobali aza déjà mukolo mobali aza déjà na 60 ans moi c'est atikali na 40 ans c'est que faluka muto aza makasi lokola po azale pe moi souple muke il faut luka muto aza makasi baba bokoka mbeto te mais biso siko to kwa ba jeune to koka mbeto makasi eza malamu pona ba jeune fille ba komolinga ba papa o baza age na bango papa ya boti ye yake kolinga ngape mama ya boti il faut la linga e lokola to sali mais to linga ba mama ya age wa 60 pona bana basa mikolo mwana 16 akolinga papa 60 loko apito como sala concurrence biso na bango ke bango bolinga ba papa biso pe dolinga ba mama bolingeza na age no mama na médecine et tina ki mama so akomi 60 papa mwana mobali so aza 20 bolingo ekipa na ngoto mama mosuba za mbongo mais moniki papa olinga ete ngape na kolinga ipo na pesa ngape afina ngai ndeko mobali mama ya mukolo oyo yo olingaka azali lokola mama aboti yo komona bolumbu ya mama ya mukolo ezali malamu te ezali malédiction keba okoya ko regretter vie na yo mobimba Kinshasa eleki partout oui. Ministre ya sport François Claude Kabulo Mwana Kabulo a visité Kibongo centre médical sportif Oezalaka na stade des Martyrs pour yemoko akitaki wana Poitala. Situation nini ndenge nini elekaka kuna so ezali na ba norme topete. Ba détail tolanda na elema oyo. Ministre ya sport pe loisir François Claude Kabulo Mwana Kabulo a visité Kibongo centre national ya sport oyo ezalaka na kati ya stade des Martyrs oyo ezali parmi ba grand département oyo ezalaka na kati ya stade des Martyrs azalaki bongo guidé et pas ya médecin oyo ageraka centre oyo ne a visitaki ba local nyonso tu ya centre oyo kasi ye azalaki satisfait na musala oyo ezali kosalema kuna na kati ya centre ya stade des Martyrs akitaki pe bongo na commune ya Barumbu po na kota la stade municipal oyo ezalaka na kombo ya Paul Bonga Bonga oyo
azali ancien joueur azalaki bongo compté parmi ba 11 joueurs oyo bazalaka na mondial ya 1961. Kasi yo kanenge Paul Bonga yemoko abetaki lisolo. Dans un stade qui porte mon nom, c'est normal, c'est suivant les résultats de mes qualités sportives qui m'ont permis d'être au-dessus et procéder à avoir un terrain pareil. Ezali malamu kosala musala malamu pona mboka kasi tala lelo oyo récompense topé fierté oyo République démocratique du Congo et sala Paul Bonga stade oyo ezali lelo yo place oyo ba jeune bazali ko s'entraîner topé kobeta ba championnat awa pona ba match oyo etali mingi EPF King lande ezali beat ya ba stade municipal oyo. Artiste musicien Fally Ipupa du Cap La Merveille a aussi kozwa trophée na ye ya disque platine. Pon album na ye ya Tokos oyo ebeta maki makasi ezo continue ko beta ma toujours makasi na ndenga ko sakana te. Kasi ba collègue na ye ya muziki na ba warrior bazanga ki maloba te na micro ya KNB. Bandoke na chérie nga c'est comme ça. Tous les jours nga c'est comme ça. Obengi trop jamais na yamba. Pardon kende na yo. Bon, bah trophée wana eza par rapport ya mérite ya musala azo sala na temps oyo. Musala azo sala ba place izo kota ba o bazo konsomango ba moni ke foko pesa mutu ba mérite parce que na libanda bazana façon ya ko ndima ba valeur bato sel musala malamu bandimi yo. Vous comprenez? Donc yango moni bazo pesa mutu eloko selon mérite ba sentir que non te ba yoki yo boya ko zwa boye. Pour nous boire ingratitude quoi, pour nous balinga pena ingratitude quoi. N'engé vie redia loba. Tango ozo zoa, faut toujours ne quoi mosala quoi. Donc on va continuer toujours le travail. Aza lokola Michael Jackson atanginda na mais azaka toujours na travail. Ya azaka donc atanginda na azaka toujours lokola muto luka mbongo kasi ko. Baba félicitations trop na Aigle Talaka. Tolinga kuto sala biso ba wario tolinga to senga ta chef de l'état atike la biso te espace à stade to tsaka baba fle fallait ya na été to tonisa sous stade to ki ka ba musique beti kana baba fle sili nango après to zonga biso banda tolingi sous concert a bongo zonga vraiment tolinga to senga chef de l'état a que la biso ma vraiment atike la biso ta stade to betara sa fali l'idée continue sous ma casse. Pour ça na sous ma casse mais ça pour ça comme en Afrique il y a eu zate toi personne comme pays du monde mobimba le roi Michael Jackson pour Afrique dans le baté comme vraiment casse dessous ba trophée mon bonheur que le ban émission mon landa que na pour ça zoango dessous please koleka ba ote na mboko vraiment parce que dans un étranger koya na yamboko vraiment na monate toute la première fois na monango vraiment il est vraiment likolo aigle. Message est ça que à décevoir à bisoter pour mingi oyo ba soutenant ba artiste na bon préféré sous kanango za moi mo ebika ba blessé za ngate mais il est vraiment en cœur à décevoir à bisoter tous ans pour soutenir formule 7 oyo presque nyonso des mal accompagné on vraiment on sambo nyonso on sambo nyonso franchement mal accompagné des gars. Nous avons un salaire na 6 numéro 00 taka to tindika stade na liboma to tindika to mona route te ba warrior o bazalaka na Kinshasa ba féliciter Fally Ipupa pona ba trophée oyo auti kozwa. Artiste musicien Fally Ipupa du Cap La Merveille a aussi kozwa trophée na ye ya disque platine. Pon album na ye ya Tokos oyo ebeta maki makasi ezo continue ko beta ma toujours makasi na ndenga ko sakana te. Kasi ba collègue na ye ya muziki na ba warrior bazanga ki maloba te na micro ya KNB. Bandoke na chérie nga c'est comme ça. Tous les jours nga c'est comme ça. Obengi trop jamais na yamba. Pardon kende na yo. Bon, bah trophée wana eza par rapport ya mérite ya musala azo sala na temps oyo.
musala zo sala ba place izo kota ba o bazo consommer ngo ba moni ke foko pesa mutu ba mérite parce que na libanda bazana façon ya ko ndima ba valeur abatu sal musama la mo bandimi yo vous comprenez donc yango moni bazo pesa mutu et logo selon mérite ba sentir que non te ba yoki yo boya ko zwa boye mpona ko boya ingratitude quoi mpona balinga pena ingratitude quoi ndenge vie redi aloba tango ozo zwa faut toujours ndeko mosala quoi donc à continuer toujours travail azala lokola Michael Jackson atanginda na ye mais azaka toujours na travail ya azala donc atanginda na ye azaka toujours lokola muto aluka mbongo kasi ko baba félicitations trop na aigle talaka tolinga ku tosala biso ba wario tolinga tosenga ta chef de l'état atikela biso te espace à stade totaka baba falia ya na été totonisa sous stade toyoki ka ba musique beti kana baba flesili nango après tozongi na biso bandako tolingi sous concert abongo ezonga vraiment tolinga tosenga chef de l'état akela biso ma vraiment atikela biso ta stade to betaka safali l'idée continue sous makasi pour ça na sous makasi biso toza posa pour mamba Afrique dia yo zate to personne okoma pays du monde mobimba le roi Michael Jackson pour Afrique na lobate okoma vraiment makasi dessous ba trophée mon bonheur que le ban émission mon landa que naza posa zwango lisusu please koleka ba ote na mboko vraiment parce que na zang étranger koya na yamboko vraiment na mona te toute la première fois na mona vraiment il est vraiment likolo aigle message ça que a décevoir bisoté pour mingi oyo ba soutenant ba artiste na bon préféré sous kanango za moi mo ebika ba blessé za ngate mais il est vraiment en a cœur à décevoir bisoté tous ans pour soutenir formule 7 oyo presque nyonso d'être mal accompagné on vraiment on sambo nyonso on sambo nyonso franchement mal accompagné des gars nous avons un salaire na 6 numéro 00 taka to tindika stade na liboma to tindika to mona route te TikTok ya mokona lelo Agape Kachama ingénieur a proposé les biso yango etolanda Fachi Fachi beton 10 zila Rais Kabila c'est là Fayulu c'est là Jésus Jésus hein Jésus 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 Merci pour vos alaki ebele ya kolanda KNB News ya mokona lelo nazalaki na esengo ya ko présenter bino édition ya mokona lelo. Bon continuer ko s'abonner na ba plateforme na biso nyonso surtout KNB News na YouTube na Facebook pour orataka ata information mon côté. Sika ete totombela ba weekend malamu et pas ya coordonnateur ya KNB News Jimmy Mukendi le coach. Sika azali na mama to tombeli bino. Pas bon début de weekend sika bozali. Ngai na bino tokutani bongo. Mikolo ezali koya. Oui. Magazine.